pour na matondo te. Donc voilà. Non, voilà. Voilà. Et ya Wario, vas-y. Oui, bonsoir, na biso nyonso. Toyoki ba débat ndenge leki, mais na suka nango niao auta koloba eloko moko ya bien. Soki tobandi kolanda, omoni la Chine. Bango soki si ba BBC. Pour ça bango zaki ba BBC ba réputation ya ba fille wana misatu. Bango ba sali devoir na bango. Ba BBC réputation ba ke. Ato che bango na miniature ndenge ni. Boya na ba voice okobele la ba oyate. Parce que bango basali da devoir na bango ya ko bebisa réputation ya bato bango balinga ki ba ke siko etikali devoir ya ba fille wana misatu soki bazui ba vérité ba ya kotanda ba vérité po bato ba comprendre le côté zalaki kuna vérité yango soki bandi ko kotsa makambo matondo alobi nani azongisi sujet ebunga merci sujet ebunga botika la place moko bino soki ka bozu ba preuve jour ono bande ko tia si yaya famille ndenge ezoloba eloko yo lobaki okokanyao olobaki okokanyao mama Aigle s'il te plaît ya Warrior on répéter makambo lobaki s'il te plaît peut-être que tu kanga bien te nazana bana na loba sino ba roya eloko bino ifo bo sala soki bozu ba voice ya famille place ezo laksa ke tala eza bozabwe yoko bomba te bino fobo panza yango mutu nyonso azwa atia alobela po ba comprendre que la Chine ekosaki tala ba voice yango yo tala famille ndenge lobi tala mutu bwenenga lobi eza nango ba fi wana misakte soki obeleli la Chine ba ya ba koyate po bango balingaki baya kokose si ba krosi ba sali par na bango ba keyi bakoyate bango baza bata lokuta devu kotikali siko ya bino moko boluka siko vérité soki bozui vérité kozela te ko dano ya kana na voice e boko biso to cha akoyate yesa baby sake bino ne siko so bozui ba voice bo bimisa ba voice parce que matière to lemba to revendre une semaine te to lobela ka bango to zela ka dano no ya to ko lemba po ba matière mususu ko ya baliaka biloko tango eza moto soki bozui bo panzi bo pesi bato ba lobela ba kumbaka 2 lièvres à la fois te utaki ko Nyao na sali onu tika mutalo ba nyao olinga yo komi hypocrite munene ngaso sisi na bloquer nyao nga za hypocrite omoni non tu n'es pas capable d'admettre tu n'es pas capable trésor hypocrite munene sous yo mais nyao olobi yango na live awa bato tu ba yoki na live olika ngande na mais loba vérité sikozo seka neti na kosi makam mais non ngana yebi soki olingaka bakato te tika ye acide sakoloba. Donc voilà, pona kinanga mulaite te yam lokwa yo mutu otelemi na makambo soki ozana ba preuve ozana ba voice pesa bato basalaka ba live ko kanga te eza ngo biloko olia te pesa bato o basalaka ba live bato ba mata bolobela bo pesa ba détail abu pia ba o ba ko comprendre ba o ba ko ndima ba ndimi ya important message na mabe yaki na suka nango ya vérité bimi bato ba moni boy net voice o tchaki ya famille journée zala qui vraiment intéressant mais au kati si autant au kati bon o yo tchang après une jeudi dans sa live jeudi dans sa live matière musu c'est ko ya ale non jeudi lobi dans sa live ba ngo pe lisusu voice wana te et peut-être ça voice pesa bato ba saka ba live ba tia bato ba yoka comme ça bato ba yeba ke kuna ba lobaki tala be yango o ya kondima andimi o ya kondima be andimi. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Maman Nangai. Merci beaucoup. Nani, Joyce. Et toi, t'as porté live la famille, pardon. Joyce. Bonjour. Bonjour. Oui, na regrette karake bato basala ba live ba betaka ba kaso ki ba nini balobaki bango baza ba kosaka te, mais en réalité, les gens ils mentent beaucoup. Et puis on comprend. Il manque beaucoup. Na live, voilà, nous, autozala qui wana oloba ikozana ba audio. Et aujourd'hui, oyo olobini nyo ba audio, eza pas ba papa moi si. C'est du mensonge. Et puis, eza makamwa meurtre, eza makamwa randoté. Et makamwa maître, et puis beauté divine, elle a bien. Na esa papa fils, ou azala qui wana zokote la matondo, beauté divine, elle obi bien abeta ki dika bukolo wana, po ezaki likambu ya maître, po ezaki ya ba. Loba na pe mama kita mutema ko mama Ate loba kabo. Alobi te que non que o matondo asala ki ba vieux belé pona asala ba vie pona besoin non. Alobi ba te belé batondi wana ba te belé bandimaki. Donc c'est surtout si ba te belé wana ba tu bandimi, c'est pas bien. Ce qu'on a le côté ko ya koloba te. C'est ça. Bozo ya kokosa ka bato tout le temps et puis bon ba que bino bozaka na vérité alors que vérité ezate.
c'est pas bon. Et puis, Niaou arrête de défendre. Oui, ça m'a défendre ma tonne de thé. S'il y a des choses à dire, il faut dire. Bon, parce que ça n'a pas mis na bino moro boye. Boti Kamatondo, s'il vous plaît, pardon. Toquez la place, monsieur, s'il vous plaît, pardon. Maman Matondo, c'est civil déjà. Et tous les autres là, les bango coûte fou, wana coûte ya chinois wana. Bango, toyebi déjà ne ba fonctionner. Mais elle quand même, toyebi que azala fait crédible. Yango tozolo belaye. Mais to moni que awa azala crédible te, azala ka monta lokuta. Comme batu nyonso. Est-ce que yo zana audio oh matonda yebisa que kazana audio? Tozala ki na live na tango lo baike, na zana ba audio. Tozala ki wana on était là. Tozala ki. On était là. Eh papa tika ko loba koko de la. C'est mambo lo bana yo ke Olanda live, Olanda ke lo moto mozolo bana. Dem. Oui. Dem. Koko de la kaka te parce que ça mina yo. C'est là non na côté ma sali live yo parce que va toucher beauté divine, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Ouais, bon, mais oui, parce que Azap a raison. Vanda qui m'a répondre. Dem a sali live yo parce que va toucher beauté divine. Alors moi aussi place bazo saluer maton je vais jamais accepter. Mais non, okay. Okay, no micro kasi yo kanga pe. Oui, OK, nazoka o. Yo kanga pe. Place bazo saluer maton je vais jamais accepter. OK? Fils nandena mabete papa fils nandena mabete c'est panel noté. Mama yoka yo ucholo ba mama ucho matasiko okangise sumu no kwata yo bo. Leve ke na bongo. Soko ligi kokote la bandani nani matondo. Kene ko fula panel na. Boni boy ko ba sacrifier par rapport à matondo. Bonne divine ba sacrifier ba. Zela pardon. Tika mama oya loba. Tika ndeko loba ucho mata. Zela non pardon. Zela non pardon. Azoloba. Fils, vas-y. Bozela toyoka, s'il vous plaît, pardon. Ngana répondre na mambo Azoloba wana. Fils, vas-y. Non, maman nani pardon, aigle pardon, Zela seconde juste pardon. C'est très important et le côté répondre de temps bat basé belé boba yokango bien vraiment. Vas-y, fils. On peut s'engager autant sous. Oh, mais qu'est-ce n'a pas sur aussi ça kasa malobana. OK. Donc, na fongoli live parce que moni va toucher des réputations à beauté divine. Oh yo sali live yo. Bon yo te. C'est parce que va toucher des réputations à beauté divine. Alors nga ceux qui n'a ko défendre matondo na ko lingate mutu moko a sali réputation na ye. Deuxièmement, ceux qui matondo sala ki live na ye article la ki kotanga kombo ya beauté divine te que no azana makambo wana. Au contraire, tant où il y a lobby, comment beauté divine, il y a lobby que non, beauté divine a na quantité. Selon l'information. Alors, ceux qui sont dans les alliés qui live, il y a des données beauté divine, parce que y a un lobby que tout ça n'a pas audio. Oh, maintenant, on a la beauté divine, oh, y a un lobby qui est en si maman a eu comme mata, si nya a eu comme mata, na beauté divine comme mata, c'est parce que tu as incité Batou, na comme moi matondo. Alors, ceux qui n'ont pas la claire, na makamuna bino wana na ba chinois na bino na basada bolamba bolia bosilisa ngondenge bobanda ki yango biso so na makamuna biso na TV5 on va venir parler makamuna biso so boza na pota ko yate désabonnez-vous. OK, alors fais ça en 10 secondes. OK, fais ça en 10 secondes. Premièrement, Vefis, je suis désolé na makambo uti koloba. Ngai Vefis ngano to solo la bien. So na moni mutazolo ba mabe na yo na kolingana ye ba soko za na raison ou pas. Soko za na faute na ko condamner yo na ko mataper na live na ko lobano ki osala ki mabe. Mais soko za na raison na ko ya ko défendre yo. Na défendre beauté divine non pour que beauté divine na lingara ye. Soki beauté divine ba audio ebimi que beauté divine harcela ki luison. Na ko ya ko finga beauté divine na live hour. Na ko tiango en plein heure. Ba totu ba ko mona. Mais tant ngana ko défendre beauté divine parce que za na raison. Natikali koyeba preuve mote na moni preuve mote. Soki matondo azana faute, ezalaza mama nani, zela na lobate. Zela na loba, ngape na kati yote. Matondo azana faute pourquoi? Matondo ayeko sala émission oyo azana preuve te. Premièrement, matondo ayeko tondisa batu na live oyo ke azui ni preuve. Mutasala kana TV5 monde ya lokuta. Premièrement, parce que TV5 monde na eza lokuta. Parce que azui preuve te maye ko sa l'émission na TV5 mode. Eza de premièrement ko manquer batu respect au balandaka TV5 wana. Eza no déjà ko kotsa batu tuba koma lokuta
o balanda TV5 wana parce que bato belé bakozonga tant balande émission matondo bazongi bakomi koloba matondo aloba ki yango kutu eza ya solo aussi longtemps que matondo akosi bato là ngana oza d'accord na yete quel que soit un ministre, quel que soit un nani, quel que soit un nani, c'est matondo sali ma paix. Et wana biso bangala, na koya ko caresser poilte pour que apé sanga mbom. Et beauté divine, soki que na moni preuve que beauté divine a sali ma paix, quel que soit na ko caresser été. Bino tu bobi blacos très bien. Aza vient nga na materi na live. Yo mo kutu vient nga fils. Au finga ku blacos na loba non tika ko finga e na boba problème. Parce que na donne respect mais tant wa fingi beauté divine na live na condamner na bi non tu peux pas le faire parce que aza moi c'est mutu okoki ko finga été pour moi sinon so ba fingi o ndima ngote. Lobi to saki live na bi ke ozala kité. Blacos a matin na lobela ke vérité. Naza mungala. Na ko banga mututé. Na ko pas caresser mutu poilte parce que ya za na mabe quelque son alingaki il faut na lingeka. Non, wana tozo boma mboka. Yango moni mboka na biso ezo kende par rapport à ça. Et nga nazala fanatique à mutu moko te. Na ya kate naza fanatique non. Na côté là Anna parce que Anna a qui na raison. Et le lope te bi ka Anna a na raison. C'est juste ça. Beauté non ono TV5 mona atone sabatu na lia ke pa na été. Na mela ke pa na yete aboko la kanga ite akopesa nga sans frate donc akoya pe ko sengi mbongo te je m'en fous de ça eza vie na ye mais oya salaki 10 000 personnes ya bato atoni saki ya na lokuta na mensonge abimi moi si ya lokuta même ata mobile na ye akokondana abi oza moi si ya lokuta tu peux pas le faire tant oza na ba preuve te et to yel ko lobela pona beauté divine te to yel pe pona matondo te to lobela ba chinois to koti siko na ba chinois pourquoi bozolo ba boye pourquoi bozo misa ba preuve te tant maman moka mata pesi conseil et nga na ko ya soutenir senga ba chinois sur ba preuve tant que lelo na zela ke boba pesa ba preuve biso sko to komisa sko ba voice ya Louison avant kufa ndenge atika ki c'est tout en fait et Joyce vas-y si ça ni non après. Merci papa fils. Papa tem oyebi Pandora asola bien na beauté divinité. Maman bonheur basola bien te na beauté divine. Mais tant makambo ebi maki balobaki baki peut-être babi Rosette ça peut et kokoza la ya solo mais bangomi balé balobaki beauté divine asenga mbongo te na chantage azate. Babeka biloba loba na ende e memi wana mais na nini kuna azate osomona bato ba séparer ma bonheur ba bien na séparer ta kuto yoka na kate mena likambo eza likambo maître na kondima te donc papa fils yo lokola matonda za muninga na yo okoyaka ko sala tika matondo s'il vous plaît pardon to longa sko na matondo déjà oui, pardon s'il vous plaît oui c'est ça yango na lina lobake en tout cas bato yo ba yaka ko mais nani temi ezaki déjà sujet ezaki on est loin oui donc bato ba continuer ka sur ça oui c'est ça to lobela ye parce que tondi pas koloba parce que après lobby batanga sous comment et puis mutu ba obligé de que kanisa biso pe munoko pa batanga comme on était en tout cas on est simba aya lisusu te na ba bêtise wana soki aza na ba preuve te afandi kimia c'est tout l'essentiel c'est ça eza makambo maître eza makambo rando te bafinga na ba mama même ba mama pe bafinga wana c'est pas aussi bien donc c'est ça aussi donc mutu na muta garder quoi na eso za na ba preuve te koya koloba te tais-toi c'est ça na okotela pe muninga na ngate so sali mabe na fana na ngakutu na se ngaso na yebike muninga na ngaza na ena tort na ofana na nga na se oloya ko mata oya ko amuser galerie boye c'est pas bon merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais so nyau achanga na miniature asalela na vidéo la sala benga nyau na préféré na nyau pourquoi salinga boy oyita bato ba finga ba vidéo bisa ya solo bato ba finga yo on laisse supprimer ngo nga c'était ko supprimer tika na okaka déjà au so public déjà tu vois ce qui naza na faute au ve na fils ce qui naza na tort ve fils banir ngai ato yebinga ata to so na privé banir nga po été ya ngai. Mais ce qui n'a pas raison, vas-y maman. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bon, namataki, tema Dorcas Sazaki makele et bozo loba en tout cas na koka ete parce que nga na linga otema koto ya to loba biele bete comme lokwa neti bwana kata rando. Kwa biso ba lobby na biso soke mati et ke na ba WhatsApp. Oka ko mataki ko tarando. Donc voilà. Zéla le baka seconde après. Maman nazaki a depuis Calais. Donc maman big pardon vraiment à le baka seconde parce que na kité na ka pona makele le maman na lugumi na ngate. Na ngina lo babo etem. Omoni communauté na biso. Bato bazo bo ma communauté eza bato bazalaka ba piri ya bato.
eza bato bazalaka na entourage ya bato soki oza na entourage ya TM oza na entourage ya Aigle oza na entourage ya Maboketu donc nyonso o Maboketu osala apakola nien apakola boy asala boy azongisa boy donc yo faut zala moumbu ya ko défendre tous les bêtises ya Mama Boketu c'est pas possible ebi tango tozali soki likamoko ezana ko ebiso neti nganye na zabwe TM nga era no kwa bana nga mais soki bato bosela era live ke mabe moko boloba pona era ki nga mona moni ke bakambo bato boloba emsu era gafa ki to na sepela pe na ngote tem no teli loba te non senga demande te no tapoter te no commenter te na leki parce que na koki ko yate côté bato ba condamné bato ba lobe lo bombe lokwa keke non te era na ko ba na fona mata non ya na ngate na ko mata te na ko défendre te na ko commenter te na ko tapoter te na leki na kei et na privé pe na landaka pe so pe mabe na seke noko sole mabe obeti mabe ngana bato ebele pe na noko attaquer les tete noko boma moto noko tika boy OK na olane na privé non yena ngana publicité parce que bato wana ba loba na ko condamner bango te ezaka te ke ba na tort emso c'est loko mo ba loba ki esepeli si bango te ba moni ke na lobi mabe to agafaki baza na réseau ko sala analyse baza na réseau ya koloba baza na réseau ya ko condamner donc il faut apprendre biloko wana boko te ya bandeko wana na malamu bozo te ya bango na malamu te parce que bino boza wana soki bandeko wana bosa mabe bozo encourager bango bozo tinda bango na makambu nyonso baza nga na solara na Madiva moi je parle bien avec Divine na yebisaki Divine déjà komata sou na ba live makambo te ko se justifier lisouté et tant que na lobine na privé ça moi Madiva o mata et non mata lisouté na Madiva kita dans salango te mais nga soki a matia sisi na privé na zongelié Madiva to pekisio yoka non ça na bon na ko yate ke na bando défendre bi défendre là bo stopper ngo s'il te plaît peuple congolais soki ndeko moko za na mabe lobela mabe na ye yebise ke no ozo sala mabe eloko bozo sala eza malamu te botika ko défendre batu mutu asali mabe ozo défendre ye lokola za pire mutu nanga lokola za nga naza na ba live ebele te bazala batu nanga pena to sola bien mais so bando take erozwa idete yo moko to takape mais na ole kananga etali ngai te loba makamne msupo yo omoni ke eza malamu te nga na ko yate ke te omoni bino non emsunga mo pe conscience na ngelo ba ke wino kwa bana loba mabe siko no yo défendre etango amone longi nanga na ye na défendre na encourager a yali suso bandele loko wana mais soki nga pe na beti ngo kara na bato ba loba nga na ke na privé tant que na lingake na take na privé et repermettre que tango yo ka batu na TikTok to na ba YouTube nga na bato biso to emsu na privé et te ya ke no et loko be fona stopper ngona tika ngoto na ke ngo boete bo sola na batu na bino na privé te ya na privé talise na privé live bandi te mes félicitations qui est très sage. En tout cas, félicitations aux sages na ba question, na réflexion na yo, o yebi ko réfléchir, o yebi ko lo, en tout cas, félicitations na yo. Na landi live, ba na zaye na msati, na nzela na otambola, na y senti sagesse bime pa na yo. Et na za dessus na Dorcas, c'est ma petite terre, niao. Ayebi dene la lobby boye moi yebo landa poda yabo ketu naza dessus na ye ba popo ebele nya obimisi je pas aimé nyao soki esika ozate oza aucun problème na divine pas na problème na yote divine pas na problème na matondo te botika ko kotisa conflit kati na bango ba solo laki entre bango Marlène divine matondo botika bango batu na TikTok boza na molimo wana ya ko tia moto panga na za piri matondo to na za piri bote divine to na piri nini botia moto na pa bato na ba ke ko swana take ba swana kite matondo ko swana na divinité divine ko swana matondo te Marlène tiana se boswana te bosola ke take ba mama bana bosola ke take mikolo e na babuzo ba mususu bomoni batu balinga ba pota bine take bino mo ba mikolo bozui bobetia ngokara yo moko matondo ebi ke koto divine na raison divine ebi koto matondo na raison et Marlène ebi koto divine na raison koto matondo na raison boyebi yango donc bo stopper ba hémorragie mususu batu ba mema bino te parce que fils c'est bon matabo ki ta kote ane matondo te bon matabo ki ta kote la beauté de même te mabalukara voilà pena clair temi ndenga zana soli kambo ya ko ba mabo ketu tete à défendre mais so ya mabe autake pe mabo ketu boyeboy autake na e akotake donc tema za bongo biso zana tem tondo le papa palo fa tebi tem ndenga zalane tema mongo anoko bana nga mongo aloba vérité donc bande ko bato bo pembel fils
ata baoloba likambo ya matondo yo oza moto matondo eza obligé to ya kodefendre matondo bato mpe balingaka bato na bango nyonso oza baoloba eza obligé te okoki mpe kobeta yango kara olandi analyse otali eske analyse bato wana baoloba eske bakana to baoloba mpe makambo ya na raison yango ezimoni bandeko na biso ebele na communauté bozwa komibenga bastar bolie mkombo na bino te bosaleli bakombo na bino te boza eloko te boya bapapier ka na communauté congolais na bacommunauté mosusu bayebi bino te parce que baentourage na bino baboma bino babomi bino moto azo encourage yo oza malamu diva alobela ye matondo non Sada alandis makambo pena baoloba est-ce que kama matondo ana 100% raison est-ce que diva aga na raison est-ce que teme au sale analyse place moni ya mabela ndande kolona privé lobité matondo moni côté ana neti côté ya tunos baoloba il fallait pas aya par rapport azaki na audioté azaki ne loko monte non azaki confirmer pene la vérité yo moko conscience no fils ebi que non oui côté na mutu nga beti mabe donc soki nga na mutu matondo no aloba kuna live ate no la na matondo na privé laisser matondo mère obete mabe côté na ba na raison bala sima somme telo likambu senga audio senga photo senga test senga preuve o ko lakisa que non ezali vérité pour osala ozala l'aise to défendre bi défendre la te soki mutu no asali mabe ko matala éviter ko yati. Merci beaucoup. Bisous papa. Ok, alors tapoter les lives la famille, pardon. Big. Bonjour. Vas-y maman, tombola moi volume mouké. Yeah, bonjour TM, bonjour tout le monde. Nalobi boye, ngai yo lobi tolo baso sujet na te menga na landi bino du début jusqu'à maintenant. Na live oyo fungoli na panel tozolo bila marambuya ba voice et tout ça là. Je voulais juste mentionner que ngana zaka na live a matondo alobaka ke azana ba voice. Lelo aya lobi ke ya lobaka bongo te eza soki pe ndeko dendeko. Voilà. Donc nenga kana préciser parce que tozaki na live personne n'est bourrique ici là. Muta bourrique wa zate. Muta zo côté là je ne sais pas le monsieur qui est en bas fils. Bon yé mutaroye ba. Je sais pas sur hasard père de famille bien fanatisme. Maman, respect kaka ceux qui te omoni bien comment on a fils. Eh ben on a fingi te papa landanga très bien et que osara fanatique nenga landa pe matondo na ba life na ya saka o batu ba bunga ki so ba côté nini et tout ça là donc voilà. Mais en tout cas ce jour-là, tous à la pensa vrai et to sambela rapé ça te cas parce que ça ba TikTok et tout ça là, on doit être véridique. Nga nalanda personnellement nalanda nini live wana nandenge batu nyonso ba mateki na ba panel ba nono ba Rosette ba Blackos ba Divine tout le monde na nga bango te mais tolanda bino tant tolanda bino en tout cas il faut que na bo solo na bo ite bat bazalo kuta tellement makasi mais il faut être vrai en fait. Nani comment il s'appelle matondo alobango azana ba voice. Elle avait très bien mentionné. Tout ça, les laraka qui fanatisme, c'est pas bien. En tout cas, et là, on a un lobaka yangwana. Merci beaucoup na panel na bino. Donc voilà. En tout cas, pour nanga pensance et choqué nga tant matondo a mati a wangani yango. Je me suis dit que mais c'est quoi ça? Ako wangana ngota? Ako wangana ngote parce que a loba bongo. Si koyo, mais comment man? Comment? Pardon, ok. Papa, fils, fils kutu parce que na habité sur sa jeune sur sa papa yo de pardon tika be fils pardon non c'est là o tinda zo kena ko manginga ba respect be fils chala si tika pardon be fils chala si bana na c'est na bloqué na ngayo te na kicho kaka tika bloko s'il vous plaît pas na kicho kana bloqué oto si tem mama na ngayo zela mama na azo parole apoyotika lolo banao mama vas-y toyo kao. Oui, ngai te mina bonsoir. Nazaki na live ya Matondo c'est une sœur parce qu'elle est camarade de grande sœur nanga na Brésil na yebi en tout cas na mona kay pesa na live na ye a fait sa crédibilité. Mais nga neti étant que grande sœur Matondo na moni que non pona nga azalaki s'agiter na moment oyo ba chinois ba yaki ko lukaye po basa la live net ya Louison que ma diva ba nani Rosette na mabo na nani oh nani Mervyn ba sali Louison chantage
bon une fois que ye ayebaki mpenza ke non preuve ezalaki nango te alingaki azala sage parce que naoyebi so vérité papa live wana epesaki baimpact na bato oyo bazalaki sensible neti nga nasepela na mama diva eza te ke no naokota awa naoloba parce que nalinga diva mais jour nayokaki eloko wana nandimaki yango te ke ma diva azalaki capable ya kosala chantage ya modele wana. Même grande sœur nanga propre ainaki beauté divine. Yaya ngai na discuter na cousine na nga na ndako mpona makambo wana tellement ye cuisine aza chinois nga na mama diva to sonya na ndako mpona makambo wana eza vérité te sikoyo papa fils alobi ke nani matondo aza déjà na visibilité non après Alexandre azaka na visibilité wana te 80,000 wana soki abetaki 80,000 ka wana ezaki mpona makambo ya recherche ya corps ya Alexandra. Vous comprenez? Na ndenge ayo kosala sur makambo ya illusion parce qu'on a netinga na koloba ke ce que za makambo bibembe nani mama tonda bima liboso asali live bato bayaka plein parce que aza crédible bon on que non tango akoya koloba loko boye eza vérité ce qu'on net na moment oyo ke ya koloba makambo net baptisation ebimaki wana tandis que bato baso cité nom kombo ya mama diva na se matondo azo boyango te makombo divine ezoleka na moment wana il fallait à défendre le bate eza bango te ba okosela makambo po abomaka moto makambo na eleka mais une fois que y a réagir te ça veut dire que y a confirmé ba 3 personnes on a ba cité qui yango eza diva eza Mervine Rosette na ye mama diva vous comprenez yango na divine ana raison na ye aye misai ke matondo fois zonga live aya ko soigner image na bango ke no na banda ozela voice na voice te bande ko nanga na ye ko confirmer makambo nyo satisfaction nyo so balobela ipona Rosette divine na Mervine ezaki na ngolo kuta baza na bango innocent à 100% c'est fini parce que na o mona ke matondo na moment azota la crédibilité na iso ki aye ko lobali so ke no bango baza ba innocent lokana te ko diminuer parce que ba mona sa muta lokuta soit fois ndima que non nagafaki eza erreur po nazaki na confiance à bato ba ela kinga information mais na minute oyo na yeko comprendre que non eza nango lokuta bande ko nanga bolimbisa ngai na live oyo nga na salaki eza simple en tout cas erreur eko se répéter lisusu te prochainement na kolinga na investiguer makas avant na yeko sala live c'est tout ekolongole eloko test ko tango yazo tout na tolo na sa na live moko te na kosalela ye tandis que vérité yo ko ya pe na vérité a tango ko ya na ba voix wana c'est ça mon avis. Au tapoter les lives la famille par merci beaucoup maman Nangai. Papa fils vas-y. Zela pardon maman. Papa fils vas-y toyoka. Na ba audio nyonso bimi tindenge batangi kombo ya beauté divine tindenge balobi makambo nyonso matondo atangi te kombo ya beauté divine que ma beauté divine azalaki parmi 3 personnes wana tango bato bazo commenter na live na ye balobi que non beauté divine 3e personne beauté divine ye na munoko na ye alobi bozo tanga kombo beauté divine parmi les 3 aza na katite mais je sais pas eloko bozo luka ya koloba que non beauté divine ezaki na katinga na sala ki erreur ezali nini nazo yeba yango parce que tant où y a lobby clair que non na batumi na live na ye live ba soki bozala ki bolanda ki batu bazo commencer beauté divine ye na munoko na ye na live wana lobby que non botika kotanga komba beauté divine na batu wana azana katiti mais nazo ye baté place bozo linga bokoti ça y est allo baka kete bon na live wana 3 personnes na beauté divine azala kité botika kaka beauté divine azaki na katiti bozo linga place babimisi komba beauté divine bozo linga kokende kolanda yango te mais je comprends pas besoin luka que non naza na question mona tu na yo ve na fils baye ko ebiso ke nga na bomi mutu na rando na yo nga na rando na yo baye ko ebiso ke na bomi mutu okosenga mutu ebiso ke na bomi mutu osenge ba preuve oui ou non et ce que ozu ba preuve te est-ce que okoya ko salela nga live o confirmer les batu ke nga na bomi mutu OK na répondre boy tel ezali ça dépend ya intimité bien confiance ya mutu non na bi yo kakati ça dépend ngana yo ndenge ngano to sololaka non ngano to mana ba problème to bebana na finga yo na sala soto ya mabe nazwa ndeko Rosette azali kolobe mama aigle yo na mama aigle bozana ba problème ngana yo to sololaka
bayo koyebisa nga makambo na yo na mama Aigle boza na ba problème. Yoka question nanga. Non. Non, ko balola question nanga te. Ngane mnatuni yo question. Yoko balola question nanga te. Eza question nanga. Non, yo tika ko balola question ndenge mususu. Ngana pose question nanga. Yoka question nanga. Yoka question nanga. Yezela mama pardon. Ngana yo to na ba problème, to na ba rancune. Mama Aigle ko betelo lisolo nanga bike ngai TMM na bomi batu. Yoko senga mama Aigle preuve. Parce que maman Aigle so que naza na ba voice même à 13 ans ndenge abandé ko melancer petite frère nango bien petit nanga morobo et muto na kufi. Okosenge ba voice wana oui ou non? Et deuxièmement, est-ce que okoya osele nanga ba live sans que ozo ba voice wana sans que ozo ba preuve oui ou non? Mais il y a un lo ko comprendre ngati na répondre mais zo comprendre ngati. Tem et dans le kamususu yo ko yebisanga, je n'ai pas besoin de tout no ba preuve nango parce que intimité nanga na yo be façon nanga na yo. Je n'ai pas besoin de confirmer ma kamo yo yebisanga na besoin ya kusenga preuve te parce que yo na confiance plus na yo. Mais oui. Papa. Loba maman. Bonsoir la famille. Papa fils pardon na ndenga mabete nga na ye koloba na nga ka mwa muke posunga pe biso basi na ndenge ozomema na nga obe pona makambo na bio sunga pe biso basi ndenge ozosolo ozomema kutu plus que ranking osola mabe ozosunga basi te na ndenga mabete ozosunga basi te nalobi mabete papa wana ozosunga basi te ozobebisa bon nakota na ide na nga eza boye na boyi te mama wana pe azaka mayele ayebaka nyonso mama divine pe ayebaka nyonso siko moto asali mabe eza mama wana ngambu wana po mabe na eza nini ovani na kiti osali émission kitoko obengi maître Blackos aya osali bapopono nyonso elengi bato bapekisaki aza te tango asilisi nde aye ko rendre compte ke nakende kozwa vérification pa moninga. Est-ce que wana eza kolinga moninga? Est-ce que wana eza kolinga moninga papa? Ya azokende kutulingala kitoko ngana azokende direct non? Est-ce que balinga moninga bongo osisi déjà kosumba na toilette obwaki mai apo yesikoyo mama na okomprendre te makambo ba ojongo eza ndenge ninyo Beauté divine a mutema makasi ngabo na kupapola nanu yo après to na papoli yo na bana oselo life banda tongo tibutu liwa ona sengeli Karine yo pe na kosengela yo donde na ofinga Karine yo pe na kosangisa yo. C'est ça le problème. Partage Yolande nazo comprendre te. Kokitsanga te papa pardon. Rose pardon Rose sexy mo bini ocho sumba ose. Hein? Eh to so la communauté bon pas bonzambe. Po ya lo kwa boko mo sera na beauté divine a lo ko la zoba na aussi si ko sumba. Kutu beauté divine na ça la raison. Mama zana loba. Loba bébé, loba mo ala nga loba. Bon sera na beauté divine makasi Wa siko mettre Blackos ya bengena no zoba ya mamoyo asisi na bengena no zoba ya mamo na miso pano na yo wana yo na dika ozoka lengi okomi star Michael Jackson kuta kufi lokolo zo mambali sanda oyeba nyonso yo zo na sagesse nini ba ko sika na pardon na yo te to maman pardon ba sagesse ko eza ndenge nini non maman pardon s'il vous plaît na finga te na sengi pardon s'il vous plaît ko finga pardon papa yende mabe potation matili mbisangai Tanga micro nanu. Tanga micro ta saison mata. Tanga no micro tika batu suba loba. Bonjour. Bonjour panel. Bonjour.